na ba body akati nazo na ba drap donc nazo vraiment na biloko ya bébé et belé donc biloko o nazo somba ya ba bébé troisième bébé troisième on somba vraiment pas trop hein le quoi moi na ma passe mais moi na kaka moko et c'est 36 semaines hein na lingaki ba na ngote o musu na lingaki ya pembe ba na bike aza moi na hiver tozwa comme ça ce kaza mobali to tikali na o ce kaza moi si to tikali na Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien, vous allez très bien, après nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous allons azobate là, donc voilà. Lelo, tozali Tuesday, mardi, donc naïe parce que toujours qui nous sommes la shopping à bébé, moi bloco quand miki na Morrison. Ah, yo kana Morrison bandeko na IKEA, donc toujours qui IKEA ngana bino ensemble parce que nous sommes plus Morrison, aime sortir pétrole, et on va les ngana mutu donc anyway. Donc na bino IKEA pour nous somba bloco à bébé, c'est ma miki comme bébé qui ngai o ezali troisième bébé nanga, na za vraiment na posa ko somba bloco belete parce que biloko est belé na zanango. C'était quoi? C'était samedi. To kota ki na storage ngana ems to bimisi ba bilamba bébé, to bimisi ba bilamba bébé à moi sine ya mobali mais na ba o ebele ya poza ya basi. Et mibali vraiment na zanango vraiment ebele te na zami na ba makaku, na zami na ba body akati, na zana ba drap, donc na zana vraiment na biloko ya bébé ebele. Donc biloko o na zo somba ya ba bébé troisième bébé troisième on somba vraiment pas trop parce que ça bébé troisième non somba mingité donc et loko on on somba ba bébé za mingi loko ba biberon ba serviette ba biloko na moni vraiment que il faut vraiment penza que na somba. Oh na moni comment on a pensé au somba te ma belle non somba te comme dans le biloko vraiment qui n'a vraiment pas na posa na OK ya ko salela ba biberon ba couche wana na somba mingi ba bilamba vraiment il faut d'abord na banda repona pona ye ba bilamba ni na somba quand même quelques bilamba pour tomber ba boté bonga moi 5 6 bilamba esika et ça là kaka bien mais comme dans le vie qui avant que na somba bilamba sika il faut d'abord que na pona on a na ya kilena kiara parce que ngana linga mingi bana balata na bilamba tubasa ba mike na ebite na mona ke bakisa bango bolingo ndina sala na Kiara donc Kiara bodia la taka na kati tanga botamaka na robe na pink bodia na kati kilena la taka ngo tanga taka mwa mukie et Kiara pa ekola tanga botamaki akuse même pas one day même pas jour moko ala taka ngo na mona ke Kiara na Kilian baza vraiment na bolingo okoki jamais ko somela Kiara eloko someli Kilian te okoki jamais ko somela Kilian eloko someli Kiara te donc baza attention ki Kiara za wana te okosomba donc il faut somba seulement baza vraiment na bolingo so ngala mona ke kolati bana ba bilamba to baza bana mikie correct you know bozo kabola bolingo wana na bana so kabola bolingo wana ke o séparer ke loko ya la taki yango ya kolata ngote loko ya la taki yango ya kolata ngote non ça na bon te donc voilà mais comme dans le but qui IKEA les cosmétiques biloko o naza nango posa vraiment o za vraiment important on naza nango te mais ba o naza nango na somba te o ya kala loko na sala na ko tourner machine déjà sokola ngo melo na seso na ko tourner machine na sokola ngo aime ça aider nga na ko repasser linga na ko tiongo na armoire déjà très bien et voilà on a ems après ça bino beauté MC hello la famille ça va très bien. T'es excité? Yeah, but I'm just tired. Mais c'est normal, hein, t'es à la fin. I'm just tired, donc voilà. Moi, tout ce qui est, na IKEA, bon, na eloko ni na reçoit. Comme na amis na posa bloc aux importants. Aux importants, t'es ma belle. Bilamba misu so ndo so memo e moi na arobota parce que ngana ebisi que ça moi na te. Donc moi nous sommes sur le bloc mais ce qu'on a comme le quoi déjà maintenant qui est 37 semaines. Donc il est 37 semaines donc bientôt là on en a besoin azobima parce que non qui est 37 semaines donc il faut naïe basiko déjà que pour aller ngato na boti biloko nyo c'est déjà préparé. Na lingara te que na bino putain comme quoi ko bomso biloko na sala na client te na sala na kirate na pour sala na hôtel na lingara ke biloko déjà préparé qui en nyo c'est déjà bien préparé donc on se mon putain le sala pas stress wana te hein. J'ai que bloc bébé déjà préparé.
et semaine auto banda pe faut jana kanisa déjà maternité c'est qui nanga ya maternité God so pesina makasi to sana bino vidéo mais avant la kanisa c'est qui nanga maternité il faut d'abord na bongisa bilamba bébé na comme na lobi na bongisi parce que on est dengake na ko on a chaque maternité na ngana biloko na ngabe donc voilà pour na lelo to sana vidéo beta tourna IKEA biloko ni to zo bébé dans ka ba couleur aussi ba couleur moko unisex donc moi c'est dans mon bali a ko ko salela donc te ba couleur à pink ni la celle na Kiara couleur à bleu ni la celle na Kylian so this time on se ba couleur moko ba gray ba couleur moko nude ozake alors kaza mo mbali moi si akoki kolata OK après tu vas ba couleur aussi ba couleur na temps ça to bima na mokili voilà normalement tu vas le mettre dans wana let's go donc voilà on a to komi na IKEA non ce qui est ça moulai le coco ta petit coto no moni to tenga mission oboy to ki okota faut qu'on échange to ki okota na IKEA na tambola nzoto lembi emsa zo la nga chariot. Voilà, je suis là dans le maquillage T. Puis mikolo on a collé ça ba makiki nanga parce que e beba qui forme nango et non Lucas ko ki na collé sango avant na bota ndé na kata ngo. Anyway, tokota IKEA. À tout à l'heure. Pas de maquillage hein. Pas de maquillage pas de maquillage aujourd'hui. Pour ce mon pépé. Pour ce nanga ça va non? Ça va? D'accord, let's go. Les belles dames, bonne année pour vous n'avez combien, hein? Le corps, moi n'a pas ça, mais moi n'a pas mon corps et c'est 36 semaines, hein? Voilà. Et mi bref n'a bien votre nom ce côté de la note il va 38 semaines de secondes. Donnez les hommes on a pour le mois d'abimandé. Donc voilà. Voilà, donc on vient à IKEA. Donc on va voir bloco yabana parce que faut que je Kiara na classe. Donc on va côté bloc à bébé. Côté armoire. Après que côté bloc à bébé. Donc à IKEA Calais, ça fait longtemps. Eh, non filmer là-bas tu me soucies dans ça non filmer. Ça fait longtemps qu'il y a à IKEA. Let's go. Ok, je voulais cette armoire, mais malheureusement. Ils ont moulai, ils savent qu'ils ont moulai ici. Donc, il y a un espace où nous avons pour sauter. Donc, on me a linga qui ba na ngote, on me linga qui a pembe ba na ngote, o ils ont monene, o pe ils ont monene. Donc, au la talana no, bisikani to mona. Alors, this one ils ont moulai, mais ils ont mouké na boé, ça va vraiment se couvrir. Ma belle, nako ke soko tambola te na lembi mukongo kataninga donc il même pas ko filmer les bino bloquer son azui parce que là nako ke souté donc M ça zo récupérer ba armoire aujourd'hui on a commencé à bloquer au internet pour ko tambola bona ko kate so na tambola pour 15 minutes ça ko ba katinga mukongo. De M singa na vandi M ça que collecte ba biloko tozui toke to futi tozongi parce que Kiara aussi ça crèche na 13h de photos na 13h donc c'est ça dans le babine to le dame na tiki bino à tout à l'heure to continuer vlog ou to consomme vlog comme sous sa bébé parce que j'ai dit il fallait consommer ba biberon ba tout on continue on a bino ensemble OK pour na eza moi moulai. On a essayé à tout à l'heure. Ok les belles dames, après 4 jours que tu es à IKEA, na est-ce que tu as bébé, non le couleur est unisex donc moi c'est pas mon bal chocolat. Ya ngonde nazo luka. Eza passe pour na pour na sala boité, na ba toujours sexe à moi na. Mais le quoi on a évité. Eza passe ba couleur mon comme ça hein. Couleur comme ça moi c'est pas mon bali à chocolat. Donc voilà. Donc nous allons d'abord on a ta premier jour parce que dans la babilamba. Dans le cas où on a ta premier jour. Où est-ce mois néné 3 mois 6 mois. Dans le cas vraiment newborn. Où on a ta premier jour. Ok, voilà.
oyo eza 0 à 3 mois bakiti yango na 10 livres ezalaki na prix je pense baprix nango ezalaki anyway 0 à 3 mois nasepeli na couleur nango au moins si to mobali mpe akoki olata donc voilà eza pantalon top bavete chapeau mpona jour ya liboso ntango abimi na mokili eloko comme ça c'est bon je mets ça voilà nazwaka eloko ya 0 à 3 mois ka moko ape namba oyo eza 17 livres et comme boyebi ke aza mwana hiver de fona zalele na eloko moko ya boton to obima donc maintenant couleur oyo mpe c'est bon maintenant ozwa yango ata na oza 0 à 3 mois donc nazona 0 à 3 mois te fona na 3 mois 6 mois il faut naluka yango na 3 mois 6 mois mpona egarde ye moto ntango tokobima na hôpital comme na loba epaki naza na bilamba nazoluka bilamba oyo eza ke naza nango te donc oyo vraiment ke naza nango mposa ezaka ere obima hôpital po bilamba ebele naza nango fona sokola donc eloko moko ya boye eloko moko comme ça mais oyo eza monene maka eza combien oyo eza 6 mois 12 mois mk 40 livres eza bien mais eza nene makasi natala mosusu baza nango na oyo ya mokie oyo eza 0 mk mpe kaka 40 livres oyo eza 0 à 6 mois mais fallait ezala ekangama nangaki fallait ezala ekangama a na c couleur nango mpe c'est bon ata mwasi ata mobali ata couleur oyo oki olata mais fallait ezala ekangama na c natalatala nanu e nazongela bino ok les belles dames namoni bamakako oyo comme nabiki eloko aza mwana ke toza deja na malili ekobanda donc na ntango ya hiver namoni ke nazwele oyo eza na deux couleurs oyo mpe mwasi akoki kolata mobali akoki kolata couleur oyo mpe mwasi akoki kolata mobali akoki kolata donc voilà nayebi te couleur nini nazwa je pense que je pars avec cette couleur bomoni ndeni couleur oyo mpe eza bien mais namoni nazwa couleur oyo donc nazongo na 3 mois 6 mois et nalingaki makolo nango eza yokanga comme ça mpona malili donc comme ça c'est bon donc nazwa oyo moko ntango obima hôpital et il faut toluka bachaussette il faut toluka bachapeau toluka babiloko mike nasepe mpe na likako nde eza mpona olala nango lokwa pyjama na butu nayebi te eske eza kilo makasi bien sava nabota mpe kala makambo oyo nabosani na nga makambo yango nabosani ndenge ezalaka bandeko sala nasepe na couleur oke couleur ya pembe makasi eza cream oyo batia yango na 10 pound mpona kolala nango na butu loko aza bebe nazwi yango na 3 mois mponga nazwa na ba 0 te nakoma nanka ba 3 mois mbala moko ba 0 wana eza kobebisa mbongo ba 0 nazwaka moko mpona mwana abimela na hôpital sepeli mpe na ensemble oyo ata mwasi mpe akoki olata mobali mpe akoki olata eza mpe bien ensemble yango mais tobakisa bilamba misusu kala te nazwa mpenza comme nabiki nazwa biloko eza nécessaire yango nde nazozwa bilamba basi tani ezala facile bilamba mibali ezalaka kaka ifo kota na bakatikati but namoni awa nazwi bilamba oyo eza enough ba 0 nayebisa bino mabele so ezamona na liboso kozwa ba 0 te zwa ba 3 mois so ozwi ba 0 à 3 mois okolela na biso tolie semoule makasi boye na zeme tokoya kolela mwana kobima biso ta matama mpe toleli pamba ok mabele towana mposa ozala mpe na bamayo oyo bozomona donc batia yango comme ça boye na 6 livres donc 5 livres 99 oyo ata mwasi ata mobali akoki olata eza 6 mois 9 mois mais fona luka mpe moko ya 0 à 9 mois adefana luka moko ya 0 à 3 mois oyo ezaki olata mbala moko ntongo obotama ndeni mwana wa kiti on peut bien
eza newborn soza ke mwana za mwa mobali oyebi mwa mwasi akokolata comme ça batiango combien alaki 10 pounds pour moi bima nango hôpital a sapé comme jamais soki azalaki aza mwa mobali okolati se comme ça non zwango soza kata mwa mobali alati comme ça ntango alinga bima soza kata mwa mobali te naye kozongisa yango mais oyo ata mobali ata mwasi akokolata comme les garçons non pas moi si moi je préfère mobali pas moi si eza na chapeau nango na sapatu nango et ça bien pour la photo to bakanga photo na hôpital et ça joli na tiango na hôtel on kaba on a moni ki na zana posa nango te to ki toujours kozongisa et un problème te que ozwa te après au regretter na continuer on a été sur le côté kota basi bandeko nanga na bosa makambo ndenge zalaka bota siko osozaki mwasi ya sozaki ke pa ki na yebi kaza mwasi newborn omoni ça c'est joli 12 livres kitoko regardez moi le temps mon hôpital za robe c'est vraiment joli et batia on a collant na sapatou c'est vraiment joli c'est 10 livres aussi et puis qu'il a cause comme ça moko na ngo zonga tozwa comme ça ce kaza mobali totikali na oyo ce kaza mwasi totikali na oyo tozwa ngo kaka OK tozwa seulement OK les belles dames na komi siko bisika ya batawa na badra dona je na badra o boy na on pink oyo na on a bleu donc on somba te na luka couleur mon ba couleur comme ça o ezake ce kaza monstre mobile na ko somba na somba pe ka moko parce que on a tellement beaucoup de draps non soit au moko comme et puis na tedi nango comme ça c'est bon j'aime bien couleur nango c'est joli oh peu monstre mobile on utiliser mais moi je préfère ça dans cette couleur je prends ça la couleur mon corps comme avec dans la couleur mon corps vraiment nude et on est dans ça et on a pour ça tawa on a ba serviette mais non le cas je vais ba serviette à sika parce que ba serviette on a voyage ba salila on côté na bandela ngo mais ba drap au ko bandela parce que ba drap aux anango sokoli yango ezonga nango normal sika donc c'est bon et là ça peut y drap pété dans du drap moko kilo on a posé drap moko ya pepele les petits obo mais pas vraiment ça ça c'est quoi oeza ba tawa non oyo parce que ba tiango 3 tawa comme vous montrez ça 3 tawa comme ça pour na 6 livres non pour na 10 livres donc paquet à 3 comme ça paquet 3 comme ça pour na 10 livres c'est bon et la couleur aussi c'est bon dans un peu na pour ça il y a mousseline moko na pour ça au moko mais malheureusement ça n'a pas de pink ba na ngona couleur oyo ba na kaka moko donc c'est ça ba na kaka moko donc na moko comme ça na to voter qu'on a combien ba tia ngona 8 livres mais malheureusement couleur à nude ezaka moko oyo mais il fallait amis bali na peso moko na ngo ki wapi donc voilà c'est la couleur oyo ba na moko na kika nango moko na tia ngo moko na basket c'est la so voter que là on a combien et là puis pour ça bavette bavette 7 10 couleurs c'est bon bavette 8 livres Ninga vraiment bavette ça va boy vraiment té ninga bavette à boy té ninga vraiment bavette ça carré wana vraiment yango vraiment de la ligne quand on va mingi na ba oyo namona ba oyo tasalela ngomi namona esala lokekanga bana na kingo namona lokekanga bana na kingo mona kokope ma bien te baluka ba benda ba bavette te mais na cause wa moko parce que j'aime pas le choix na zo moko ça la couleur en nude comme ça c'est bon à 5 livres bota basket nanga c'est ici donc baza pena ba centre pour na brocha blamba bana donc na mon nozo couleur oyo
Donc ça 10 na 5 livres et au bâtiment on a 8 livres. Je ne sais pas pourquoi, mais au bâtiment on a 5 livres. Je pense que c'est des couleurs bleues, mais aux couleurs encore nude. Donc voilà, on dit le centre, d'abord on doit pink ou bien bleu et tout. Donc comme dans le lobby, paiement, on peut que sauter, paiement. On c'est la cave biberon oyo, on est toujours dans celle on a Kylian, dans celle on a Kiara. La troisième bébé aussi, c'est ça aussi qui nous reçoit. Mais aux à la maman encore 7 et on est dans la ligne. Donc voilà, on a des chaussettes. On a des chaussettes pink. On a des chaussettes teke. Il y a basi dans mes balais. Donc voilà. Ok les belles dames, on a comme un côté bloc organisation. On a des baskets au pied dans le salon. Au bloc à moi, ils allaient bien. Qui a toujours sur la chambre Kozouaka. Au bâtiment 12 livres. Couleur orange que j'aime pas. Ils ont bien, mais couleur orange que j'aime pas. Donc là je prends pas. Où ils ont qui non, ils ont pour nous checker la couche. Au tient la couche, attends moi quelques couches. Moi wap c'est 6 livres. Au bâtiment combien? Bâtiment 6 livres. Donc quand on peut venir à kit, peut souvent dans un bébé, on a aucun tout le temps dans la chambre ou bien la monnaie qui tourne à oyo, qui tourne à oyo, bâtiment 10 livres et na 4 dans OP, ça déjà la place au tchak. Monnaie, c'est comme ça. Au coach à couche, au tché wipes, au coach à ma fouta, bien la vaseline na bébé, tout ça la store par ça, ça pas colaka. Je pense que ça couleur même c'est bien. Couleur à eau préférée en haut. Que couleur eau j'aime. Mais couleur na on déjà pour na basi. Mais eau na ko utiliser na moi aussi na ko utiliser en pe na mobile. Je prends ça. Ce qui vraiment wish que eau fait la couleur msusu. Ce qui eau za na couleur msusu na ki na zo. Donc pas peine ba basket ya boy ce ko lingi. Donc voilà. Ça va oyo so lingi. Mais nga lingi loko moka ya mukie, eza pembe na makolo dans le comment dans mon côté moi bavet, tout moi bloc changer. Eza que tout le temps au kindara na chambre. Donc voilà. Tout pour ça, na comment na suka parce que là on a lelo na suka à quelque part. Na comment lemba. Donc j'aime ça tirer armoire à bébé. Parce qu'on a comment classer babilamba, ko classer babiloko. Et on a comme un somba pour les gens sont biloko zaka des autres nanda qu'on a déjà classé. Pas ma belle. Ok les belles dames tout à l'heure. I'm tired. Place nanga suka daye, ils appellent sur Lucas qui a maternité, place dans cha biloko na ngana bébé. Na s'appelle la sac ils en a 30 livres. Donc ça taille, mais ça mesure bien pour nanga comme ça, c'est bon. Pour la maternité bag. Donc on a un peu sac comme ça. On a joué, na noir, na pesa, mais na préférons na moi couleur que seulement noir, je ne sais pas, je préfère. Na moi couleur, ça fait joli. Les belles dames, na mis silis, donc que sous le tambolaté, donc que sous le côté, donc on a na moni ba kit, na ticket max, na vanzi. Na vanzi, na paiement mon cœur, on a que fouta, donc que sous le tambolaté, moi na kiti makasi. Pour la vidéo, oh yo. Aussi si on a atopé ma pardon non kokate na ko bote la ticket mas mutali buna ne combien. Oh my goodness eh bilambe to kanga souté bilambe boyinga wa ko bilamba la préféré dans à l'aise non son ma pe bilamba te pardon non ma belle à tout à l'heure parce que on peut faire que ça shopping là c'est mais non ça on les loter. Yo luka biloko na za nango posa pona ma sac na nga maternité mais on sala ngo lelo to na komi lobi so ngamba pesi biso makasi pona lelo na silisi ya na silisi na ko kesute yesu mona komi kilo non sala pe ba shopping ngoma le malem biloko dimanche to sala nini oyo
non yeba ceux qui baby shower dimanche to ça baby shower non yeba so mona za mobile za mwasi nde na bakisi biloko misusu mais pour na lelo to silisi awa wana esibino à tout à l'heure bye bye.